Je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kaka, ndenge ngala minoto solaka mikolo nyonso na émission na biso. Nabi ke to sali moi X temps, to sola te. Moi un peu de voyage, un peu de déplacement, bino le bosenga na kila tuna. Ndenge net na kote na bakati, sauf que to bakito to zongi na kini boye. Tu na kokutana na bato bakolo masolo quoi, donc tobite ke yoza kolo masolo te yo po yaka na émission po saka ni mais faut être reconnaissant na bato yo to démarrer na bango na kokoso pe to kumata bango ti likolo, donc tangu nyonso soko zongi na mabele il faut kokenda kopesa ba mbote lo sako tata nkoko pona yonde émission salaki yango te baki lokola toki na mabele to kena na ko démarrer ko te masolo utaka pe ebandaka ya solo oto bakake no na chaîne ba bien champion local yena mutu no kaka yenda yaka wo biso bazat mais yende kaka yende mutu abeke no émission tambola te bon na boye ko ta commentaire min poyo zaka bongo obwakisa ki ngai te na bwakisa ki yote na lobika ka moi vérité moke abana ba émission la pesi mbote ya twesika ya vient ngai Prosper Bakine vie Prosper Bakine motali boso ndeto ka motali boso oya la kaka pe akokisa ka vie Prosper Bakine pe na lobi Brinet Nzoka kasi Chanel Bakine tel père tel fils. Donc naki ko babongo vie kito la mokonzi koto za kuna yangwana na pesi bango na bato mikile na kozonga eska ya papindonga le voyage choix ezate mutabonga na nzuzu na yemoko mokila nzambe papindonga le voyage babi kake beti likolo ningana ai na pesa okomboni ni kasi le voyage toujours kasi naki ko babongo na bwaki Nicole Kanda BCDC Equity Bank franc congolais Equity Bank franc congolais na bande mission na koloba so na bwaki était ausilika auté la réponse à mabe na bwaki Jimmy Mbutambutu pe Charles Mbutambutu bon na bwaki ngala mwana ngaba tababi ndeko na yo na bwaki aza ndeko na nga pota mabele moko de fo azala ndeko na nga quoi soki na bwaki était c'est na sema ba kafa na bwaka ba prêtre so c'est mta prêtre na bwaki était poani mta babele na nga na ndimi kama Jimmy Mbutambutu pe Charles Mbutambutu tana bibo mama biki na za na ngaba makamoko ele kana ngaba banana ye na zino ba sujet te babiki ngai komo na nge pasola mais na zino ba sujet te mais tana komi na mabele ningani na te mabele na ngeni na nini nde na na tuna bana ngaba yango nini obongo kufa to nini na ebono bibon na luka honoraire champion honoraire champion Migolba donc champion honoraire Mbote oui Mbote champion local champion ndi oyo kana to ndi mo kimio ndi mo kufi ngana voyager ki bino pe bo kimi mo kufi profiter donc la une période électorale c'est vrai que l'activité belé a freiné donc poser la à cause comment si ça m'a ramené après au démarrer besoin d'activité ben ko bunde comment dépendre de l'élection non et dépend de l'élection peut-être ba club belé soutenu par un politique ouais surtout club na bino surtout ya biso surtout ya bino et moi freinage Moïsa na dit que Kalaming était l'activité genre normal Kalaming était l'activité genre normal kasi champion Migolba nangina tuna muke na okende tio bien parce que minutes nangeza muke mingi naka na 30 minutes ngana yo aw nangina tuna muke champion Migolba lilo bokindaki 2 ans élection ya bino ba kacher chez on est championnat bo sali attendre sali 6 mois après bato musu ba senti une année après bato musu 2 ans après di Congo salami bobaki ekominde mo mesano mais tozo mona ke banezo leka boyo sa susu ta nini moko te eza di ya ko juste oyo sala ke no de comment dire ka tango bino bozo kinde bato ko posa ko bandela ba élection tango comme tout na bango ba dina mino ko question na me repose un peu président Mobutu le pouvoir oui bana ko pesa mbote na ba dirigeant na biso ya fédération et Sylvie Douglas mbote je suis entraîneur sur la fédération en Mbote na bino la ligue de trahison n'était pas terre Vedavo l'été prince Masota pena batante va présenter ba Mbote na bino on peut savoir meilleur vœu na ba fan tout ya biso ba mois 4 meilleur vœu na bino oiza première semaine ya mois de février oui Misale bandi la katia na nyonso cité sur trahison comme de place boza na pesi ba tout
Vous êtes vraiment nombreux sur la bonne temps à Bakomo, vous avez la minute à Moukeka. Oui. Partout en Europe, en France, en Afrique du Sud, Bamote, la minute parce que vous avez la meilleure veille. Donc, ils ont programme où t'as la fédération, qui est ligue à la battante. À tous, la même photo démarrer. C'était prévu, photo démarrer, la compétition battante. Mais où met l'idée si moi l'équipe? Oui, tout dans la période électorale. Et on aime te freiner pour ma caméra. Nga quand on débat avec contre eux pour la. Donc yo juste senti monter mais ça bango tout. Tout baké baké tout ba mikanda mbang mbang. Allez, t'as dit titre azali, faut pas défier à Kaé. Na défier qui défie ngezaki na animal. Na makasa. Animal façon à proportion. Na c'est qui en direct mais na ici rejet so ngisela nga image oka. Abika tango yoki. Moni animal ba bazoki aza makasi to. Oui, a makasi bossé. Oui. Je sais pas pourquoi trésor du monde. Meilleur technicien du Congo. Multiprise. Et bien puis okomoni mutali bandi. Oui, les bandits zaka on va les rattraper. Tango ezali. Ayebi. Champion du monde. Tout et dans les bombes missions on a mis $5 à 5 ba pesa monga. Ayebi mais comment on attend moko makambo yo kota ma bagarre ya ba champion nani la féticheur la style congolais la style congolais l'alliance on est côté na il y a super il y avait candidat là ouais mais Akimaki on déjà la fuite et la fuite akekuna mutaki otani candidature Akimi Akimaki na yebi soki simite simite soki tozonga na ngana yi parce que mpo défi de ba yo bo na sembela azwate nga bo sembela azwate poto bunda ngai ba plenge za ya bima ka soki bima ke ngozo azani te na tika na ngakati ba te na tika ki senti na ba luka te senti oza tena du titre champion de Kinshasa mwebi ke yeta rankine et aza rankine te aza bon orgueil peut se trop dire azana eloko na ye faut azape mapeka likolo biso pe azo ba plan na biso na la so tsango pe au mona ba nyonso balance et puis ndenge ba nyonso lo bote ba zo msela okako te bazongisa te ba continuer nde parce que ngai baba mo ambate ba niveau amigo beza mwamba esute mwamba la sema kasi ligue du Congo ba baza ko faut ba bunda ba senti on ba standard ba cap standard de o boulot ku te ba Kinshasa li simite le ba ba Vini président Vini ba président Bokoko ba mala ba wela ba tante parce que ngai utina tante nazonga sur la tante faut ce qu'on a percé mais tozali na lisolo moko oyo maître ekomela ki biso ko bake oyo akendaki Canada nani maître Zimagola ye awa ba bitumba mitu mais ba be komi tu bataye na ye okomo kimaki non na ça une émission na Zimagola na chaîne moi quelconque oui te na prochaine la ande ko na biso oui na bango basala tir tout ça la tirage alors se retrouver dans entraîneur na Grenade na kokai kate habité tout le monde a sco pour maona ya club parce que zaki va prendre ba club rotation contre super action so ngana défier tout ça défi c'était sans agir très até mais to buna bon tellement ba séjour na EP à champion Zima ezaki mukie en wa zonga ki mais to solo anaye abi peut-être vraiment des gens roses là so pas yé to bagarre champion Zimagola peut tomber ngaza ba Congo auto abetelio Grenade na ba minute abeta Grenade Grenade pembata yudi ko beta nana yo sona makombana mukie mais yo ko beta kina yo ngala boité pa yo obeta mutu ba biloko obi ke maître lelo so batio vraiment yo champion Migol ba na ata Chris Benoit bolo ba danga mais c'est les catcheurs mais c'est les techniciens Migol ba souté parce que nga comme yo raté mais c'est les catcheurs mais c'est les techniciens mais c'est les catcheurs mais c'était obi au sala meilleur combat mais sauf meilleur combat au sala ki wana moi je regrette parce que na sentir que combat na animal comme si animal tant yo lobby bon ça on va l'émission na ngai na qu'est-ce qu'animal à répondre yo animal obi azokila o mawa animal zabi na ebisa ki batu o bazala mawa ya maître Migol ba PC conseil mais non sentir ndie ba PC mais c'est ba o bazala relation na mais c'est le caché ba pesa ye conseil peut yo mona ki après wana silence comme si on dirait au kimaki vraiment comme si na ebité toujours na to éclaircissement au éclaircissement un peu nini esalaki ke mbongo epesamaki
mukande lettre kotaki. Après na simanango ofandi kimia parce que d'ailleurs a signé date définie na TV qui est naza après bon PC conseil pour na liwana yi. C'est les désignés, ça va très bien jouer. To éviter kolanda bozo kaka ke non il pas bien yabi balantiye bon makamana ngana moyena lo makamana ezate mais mingi ba vina bon to éviter so ba bunda te na éviter mais to éviter nga balemba ndiye bozo éviter. Bon, on a l'information parce que la était c'est mauvais le ça là et sur la bien et puis il fut champion plusieurs fois champion de Kinshasa donc na éviter makamaloba qui moi pe na pena lo bango ezate na kota pe na ngo ezate donc on a to solora makamba super sonang na monsieur le catcher aïe bon boyoki botinda ngana tuna na komi na suka émission na koloba ke monsieur le catcher champion honoraire moto ya yambo ya senti ya mabele ya ngaba ya moamba na ya ngaba c'est ça et puis le seul club de Ngaba le fondateur de seul club de Ngaba une seule mot obiso baka une pour la route est-ce qu'il y a bakacher to public ezolanda yo pona programme ya super action et bongo to kena kochiti a profiter pe na pesa mbote na bato ba ila biso de loin pesi famille ngai mbote famille zenga famille temuna apesi doka kembo na France mbote bele Yves Kasamba certité Thérèse Bobby Bakao en France mbote bele apesi champion du monde action Zakoto mbote bele Elvis Zulu parisien sud-africain parisien na pesi maître Junior Kaimane mbote bele place Zali donc ba technique no au team de la ngawana on met en pratique maître na bossa na hote et na foudissé d'après ces maître Sophie manière d'Iric mbote bele maître Kabongo États-Unis maître Liba maître Konga, maître Ewabora, maître Davo Pousser, père Nabiso, tout ba maître tout ba 6000 la personne mambote. Comment ça va plus maître tétanos mbote? Maître tétanos. D'abord voter maître tétanos mambote les batego mabino tout. En grosso modo na petit no andolanda na mona yi ondoye po futa ke biaki la fuite ici. Voilà mio abe na champion kale. Via talika petit na hote na kini mingi atindi kuna. Danger madame mambote la bino. Yeyo Yambo, c'est les catchers, mais c'est les techniciens 1500 prises, l'entraîneur de tous les catchers. Bon, programme est allé, tout ça va programme, tout ça a sorti officiel à des catchers, tout ça on a la minité, et puis on a fait Charles Mbutamo, tout ça nous allé, tout ça la peut-être milou les cas, makambo les cas pour si pour ma si ça makambo, danger allé, biso déjà dans déjà à préparer, biso zara ballon, tout long arabe. On peut savoir catcher tout ya Congo basara bon catch o basara bazaba ba mourir catch mbote na bino ba club oyo fonctionne ba catch o finga ka catch te ba o basaka catch ba club oyo fonctionne normalement na
ba critère tout na pesa ba président na bango ba mbote belé so na me otanga so na otanga te komi o atangete ba kacho pe ba bundaka ba club européen ba club européen et fonctionnaka ezate ki o ngana la na club il a des o fonctionnateur mais ba kacho bazali c'est ça yangwana yango so ngana le bela sens mususu te parce que ngaba insérer ba émission na nga ba insérer yo ba ko na lobaki mabe te kacho bazala ba club fonctionnaka te ba bundaka so ba biso oyo faut ba bayina ba biso parce que c'est pas action et yana mabele o yanga ba oyo le pe bota ba mbuma ba club musu bima côté pe bimi na katangola Luanda super action donc ba kacho o pe ba bundaka wana bozo 2024 vraiment bozo mikanda ba club na bino pe na bon organiser pe ba club na bino na club betambola et fonctionner ata yo moko exactement club eza mais ba club ba bimara libanda comme ma club yo kana raté c'est ça le problème ils belé la club on est belé c'est tout en commoté na boy rankine na boy mwanda et mwanda kuta kufa na yedi c'est encouragement pangaso ina lobby Miguel Bakaya super saut trahison de lo bata super saut dans 5 clubs avec qui ça soit active et ça là ba il y a ma casse super action ça parce que là banama bien haute tension 4 clubs c'est Kasavubu Chunga la Chunga les guerriers Sibolites champion continental Ninja Yéba Kafu super action étoile les restes wana koto pe na mona Vipère par eux formé na équipe ba Ike Congo Cité ini Congo ini ba komba bana Congo ini union de tous les quartiers congolais il y a comme moi moulaï mais le reste là année au beau changement mouké ba comme ba club na pe yo kana to bonne to ba champ de culture super contre club boyo club contre super contre les guerriers et que ça la biso pe bien que mutatie comme ega au bunda non oh butaka na bunde toyebe uta wa pité na ligue fait Tyson fait Prince fait Davo botama ba rigueur place wana parce que mutu ekota kota ba quartier totoye ba quartier musu ba club na bango te oui tozoye bango te ya on peut ba infiltrer ba côté belé quartier aye aza licencié te attente musa na bino nini surtout attente les base na biso donc ma président ba attente boté maintenant ma kamotoye ba vraiment te donc mais c'est les quartiers à l'équipe dans les missions pour vous dire que règlement et ça la musala nango te ba quartier za na club quelconque so eye ba na lisusu te ba vire eza ebele tout bon c'est tout ba quartier plutôt s'entraîner te on a quartier ya ba batina ring mbala moko ba choc yango to za ba choc to travailler côté to travailler maboko te ba cuiste to za la résistance ndene ba prise makasi ukuta lokwa luyebo apto mwa boaki na mwana o ba benga suki boyika c'est des monstres ça va moi OK koto loboko de biglos soko travailler raté au bundana bango te wana boyika boy te namo na fona mwana sebe so ba noko na ba bunda bango mi balende ba koma o se ba silinga ba ko buka nga nala bango mais e bangisaka quand ça me te mo ba ke mo ba buka ce sont des bosseurs il faut pour apprendre ba mais obeta no bango ba yeba o baza mais obeta no bango na beta bango jana boyika ma abito spire kane bango mi obi ya boyika beta ba spire ba ya ba tournesol spire beta na boule kasi yango na lo ba so biloko bongo o s'entraîner raté yango mona mono boyika batu ba banga beta na combat boyika na Nicole Bati ba bible school ba kokate ba ba boyika parce que kala mingi te ba championnat bana na bon individuel qui ça na boni na par équipe okuta ce que na boyika na équipe na ngeza ngana nani d'être entraîneur en Grenade par équipe yoka siko yoka na tuna par équipe d'être entraîneur nene Grenade koto yo de King et Tomato apposé 5 chantiers na loboko boyika na liyebo ewa bo wana nani ezaka Masia na chaleur ba couple ngana yebina moi parce que biso de kota couple
zela tala ba décret ba kache ko yo midi disakati biso to tse couple na biso kasi bango midi na liwati bato bino bano tema milangi o ba o ba ni pa bato biso ma bandi boye kaka ba beta ça eloko moko eloko biso ka mbutu ngai oui je m'appelle Maboko Nzambe na komi na suka émission na nga na koloba te po mettre pesi motema pasi po akutana na pulia de King et Tomato c'était bouteille tala champion animal akanga kufa wana ya maman kia champion liebo abeto tola mutu na lobi angoti ebangisaka babenga Migol ba contre le cas de Migol contre le cas de Liebo lui même la vexé au méditer dans na ba oyo pasanga force ce sont des monstres baba la mi balé wana encore truc ba obunda bazi bilongi ba baby si donc na comprendre te oh angaye baza mystique au moins nous soki ba bossa musana bango bien il faut apprécier ngo pour encourager bango et ça dit que ignorer comme ya yeko te Maître na komi na suka émission na kati émission na pesi bambote ya trop na bafani nyonso nous voulons savoir 100% na pesi bambote 100% catch congolais en tout cas bana nyonso ya Kinkole Mpasa Bibwa Maluku Nsele to na zongi bwe na obi bana tu ya Peto Congo Masina Njili Kimbanseke Route Mokali Losapo na bino pe na zongi ko bana ya Moamba Matete Rifla Kisenso na kena Ngaba na Matisite nini koma nani sima ya nini ya campus kuna ni Livulu na zongi don tona otala tala boye Losako na bino pe na kena funa na lobi limete okoti yango ziba kasavubu makala tu bino tuti kota kominya kini wana so bana so funa ti juste kaka na entra kaluka wana Losako pe Mwamba aïe nazuba monga fula ba cité verte Losako na bino kasi maître liboso ya cette émission mais c'est là ngata moi quelqu'un personne moi c'est là bien makasi c'est mot na ba parole ba bota Migol ba moi Bernadette na papa Bingema c'est mbote na mentor na Jimmy Mbutamutu Dieu le fils sans oublier Excel Charles Mbutamutu papa intérêt général donc Nzamazara toujours na yo tika bana été on a toujours combattu mais jamais abattu na PC club dans la lit force terrestre ba litaire tout ya force terrestre ya état solide ba litaire tout ya ngaba ba litaire tout ya ville kinti la club tout ya lit obo c'est pas l'entraîneur na bino Migol ba yo on est toujours ensemble 2024 on va danger que ça là il fait bien bon on va danger que ça là donc tous allés totika te to lemba te to tsaka mais forte kotima la kinezali on senga bana mai tout au bas s'entraîner raté surtout biso ba quartier to ningi biso entraînement te to s'entraîner to moza ba dégâts trop na ba combat donc entraînement ça la rabio travail ma code travail ma pompage ma cuisse ma abdos et panzama cardio et ça rabio peut ça souffle comme un peu comme 20-25 minutes parce que nous avons des techniques à s'équebler. Bon, on a un entraînement, on a posté Mikolo, donc les a grâce à Mener Diring, Zéfi, na Junior Kaiman, na Potomi Kiliste. Les Kaiman. Les Kaiman. Na bango. On a travaillé. Les Angoulé. Na Tindeli bango. Migol bara ngoana. Ce que c'est na fona na bloc. Bloc mo ba technicité on travaille nango. Donc on a récapitulé développer catch na ndenge na biso. Parce que ngali ngana développer catch même batu. Donc c'est un peu d'entraînement na biso ya ligue après ça rappelle biso bataille repère ça ba travail ouais au monde qui makambo évoluer on bien on est toujours ensemble être repère ça ga art na biso pour tous passionnés dans le catch et que de l'avant pour émerger vraiment na catch. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na komi na suka émission na kolobake na pesi bambote esika ya papindonga les voyages choix ezate pe président le Foudou aïe motalingaka sport ekende liboso président le Foudou ya yango pe na bosente kopesa MKDJ moi mobali moko ya tongo pe na lobi vraiment na pesi vraiment bambote ya tosika ya Eric Tola vieux Eric Tola la empereur
ya yango yo pe vient na Prosper Bakini mwana de la Satongo kasi na lobi ke na pesi ba mbote ya trop esika ya mama Nicole Kanda BCDC Equity Bank kasi soki na pesi mbote te seko soleil kilomba kasi na lobi to kende komi komisa mbangu na Université Méthodiste John Wesley juste na sima ya Palais du Peuple université ya propre ezawana ezo pesa ba cours ya bien toutes les facultés ezawana oyo za nango besoin so ngi okende kotanga na université moko na champion local maboko ya Nzambe kinde na komona ngape na komaka ngiti mwana classe na komaka na komi na suka na baki bigo technique na mbala bi na bandi ko boka pasteur na Brown Bomalika berger Etienne Boko Polo mama Lili Bwele na lobi vraiment mingi frère Teddy joyeux anniversaire à toi Christelle Wingi joyeux anniversaire à toi pe na bosete ko bongo na sima ya caméra na zaki bongo na Wejoye Yozike pe na lobi kasi na bosete ko bongo Miranda Joseph Diane Omoy pe Benjamin Mosiboni Jonas Maza kasi na bwaki famille mape famille Onyangunga Mobimba na lobi ke na bwaki fight ya yango pe na bwaki tous les fans nanga so na bwaki ote peut-être ko bossa na o komina na WhatsApp na bossa na su kombo te pona na ina voyage so mo na bisi papier te pona bato na kangi ba komona mtu ezaba o ba sala ka ba système soki na bossa ni o komeli ngai na o se rappeler na o na liste ba papier na bungaki kaningi zalaka na bwaki vraiment Belamini Kamba motema ya ciao.